Tu es couronné de gloire, tu sièges dans la victoire. Tu es saint, saint, sainteté à l'éternel. Les séraphins t'acclament, l'univers entier proclame. Tu es saint. Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV ce matin pour vous parler de la RDC. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Lelo toye na question moko o ezali ko tungisa kati na rédaction ya Rango TV. Question pe motuna to pe motuna ezali boye. Pourquoi l'armée, notre armée, c'est-à-dire la RDC, les FRDC n'arrivent pas à repousser les M23? Pourquoi on n'arrive pas à repousser les assauts du M23? Cette question, Tomi Tunipe Tozoe Batina na yangote. Lobby na lobby la kibino masolo, il y a guerre, il y a est, pe toza komona ke ba responsable na yango, bazali kati na gouvernement, pe bazali kati na parlement et pas nyonso na ba couche nyonso balbi ke mboka ezali infiltré na ba couche nyonso, mais mboka ezali infiltré na ba couche nyonso. Po na nini ezali ko pesa ko apasi ko éradiquer yango talaka ba sous question et ko yape na likambwana. En tout cas, un grand bonjour à tous les amis du monde entier. Bambo Tenabino Banso et Sika Bokolanda. Voilà. Lelo Tolobi Boni. Po nanini bato Oyabiso FRDC basé kokoka ko repousser armée ba assaut ya M23 terre. Toyebina bola monté M23. Dengue le quoi président Félix Antoine Tshisekedi a dénoncé qui yango plusieurs fois que M23 azali bon ko recevoir ko zape ba aide ya armée rwandaise. Mais nakolobaka armée rwandaise penini mais M23 yango Rwanda pese bien mboka moke. Soki totali na makomande nge komami na basource musu tolandaka elobi nini? Basource musu babi armée ya M23 ezali atana 4000 ou 5000 personnes seulement. Mais sur tolbi total effectif il y a armée na biso o bazali ba combattant na biso bazali na kati ya terrain ezali près de 10 000 à 11 000. Dit 11 000 à 15 000. Bon, pour Nanini, 11 000 to 15 000 personnes basées ko koka, ko repoussé ba asoya M23T. Bande ko ba bolingo. Nenge lo kwa tolbine bandelike. Bazali infiltré. Armée ezali infiltré. Gouvernement ezali infiltré. Ba couche nyonso ya mboka na biso. Ba secteur nyonso ya mboka Congo ezali bon infiltré. Ezala na armée, ezala na gouvernement, ezala na parlement. J'espère que Bolanda, qui tope Bolanda, vidéo na biso à propos ya arrestation ya le député Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu azali bongo ko samba kasi bakuta ki ba arme na ndako na ye. Lelo tokolobela Mwanga Chuchu te tokoloba te. Ezali kaka exemple oyo tozwi pe bato yango bazali ebele to monaki na bureau ya président ndeko mosusu before azali bongo ko croupir na prison. Voilà. Donc, infiltration ezali makasi, mais pour nanini, motourne ezali kaka. Pourquoi l'armée n'arrive pas à repousser les assauts du M23? Et puis, M23, armée Nabango, c'est une armée autosako estimée à plus de 4000, voire même 5000 personnes qui se battent dans les rangs du M23. Et même avec les effectifs qui viendraient du Rwanda, le chiffre ne dépasse pas 6 000. Or, côté congolais, on compte entre 11 000 et 15 000 combattants, donc le double en proportion. Armée bien formée, armée forte. Mais, ceux qui bateau basé belé, je ne pense pas que bateau armée basali bien formé. Celui qui est dans l'armée doit. Ils allaient kaka armée parce qu'armée n'a pas. Donc, pour Nani, tout ça, c'est une question. Donc, tout ça, repousser parce que les alliés locaux là, infiltration et l'équipe m'a cassé, c'est que surtout, ils pour ça, bateau bas signalé déjà dans Ngambo Moussou. Talaka loko balaksa qui biso Willingoma, ngape comme Ngoma, mais ce Ngoma là, n'a ébiété. Alors, déco Willingoma, Alzali déjà qu'on a tenu au FRDC à Zuyasika. Donc, nangambo kuna tenu à sikeye koto tenu en bazu kuna. Donc, nani ayebisaki nangambo wana te tenu ba kozwa ezali boyibo. Ba kei ko somba kaka na même tenue. Donc, tozali confronté na
ba problème sur le terrain. C'est-à-dire tant ozo kele bitumba, ozo bunda na moto alati chemise moko na yo ezala kozo beta na ndeko na yo. Mais ko bunda na ndeko na yo moko ezalaka pasi soki oza kokwaka koyeba te wapi et na kani ni azali ya benemi. Parce que ceux qui tolandi ndenge tozo mona ba description ya ba ndenge guerre ezali koleka, tozo mona ke bato soki otali na bangambo yokuna Rwanda bazali ko ya pembeni ti bayako kota na kati po bazonga po ba bloquer Goma, mais ezako simba penzate. Mais tozali toujours na danger. Le danger persiste parce que tu ali na 30 km ya Goma. Donc ba côté ya Basake tout ça elali pembeni ya Goma. Ndenge to mona kilobi na tongo to mona ki kaka ba video elaki biso na internet. Panique à Sake, panique à Minova et Minova kuna ba mona ki bato moko ba bi ba mona na bato wana te ba militaire ba ye wana na kati na bato ba mona pena no bato ya Costa wana te mais ba militaire bazalaki wana na kona naka ba information na ba réseaux sociaux et loba mite ba militaire wana ali ba militaire congolais, c'est-à-dire ba ye quand même ko ça la moi sécurité pour la ko sécuriser ngambo wana de façon à ce que ça mais toujours to bangaka tango moni ba militaire basé belé tozo ko bangaka kaloko to bengi infiltration. Mais atako to infiltration yango. Infiltration si vous ezali ndenge ni. Monto oyo azali na ngambo oyo aza ko pesa ba plan kuna. Alors bazoko contrer biso pango na paille ne paille. C'est le feu baningi ko respecter te. Elingi ko banini maloba ezali omboka bino boyeba soki toko sala na likambo wana nini parce que vraiment on n'arrive pas à comprendre. Motuna wana so tolbito lukato répondre yango tozo retrouver sous penza réponse ya bien te pamba te ezala kaka pasi koyeba te bozali na armée moko nombre eleki ya bato oyo ya ennemi mais bozali toujours enclavé. Pourquoi et d'où la question oyo rédaction à Tunaki Bolimbisi. Pourquoi l'armée congolaise n'arrive pas à repousser les assauts du M23? Voilà. Les forces armées congolaises FARDC renforcent leur position autour de Goma après des combats contre les rebelles du M23, dont la ville de Mutaro, à environ 10 km de Goma le 21 mai 2013. Donc, Bana 2013, Bazalara déjà pembeni ya Goma. Mais sikoyo, na makambo ya kilelo tolobanini, lelo na makambo ya kilelo tolobaki. Malgré sa supériorité numérique, l'armée congolaise ne parvient pas à contenir les offensives des rebelles du M23 dans l'est de la République, du côté de Goma. Donc, ces derniers coupent les voies terrestres vers Goma, la capitale du Nord Kivu. L'Union européenne et la communauté internationale ont érigé un pont aérien pour alimenter la ville. Pourquoi un tel échec? Jean-Jacques Wondo Omanyundu, analyste sur les questions sécuritaires et militaires de la RDC de l'Afrique médiane, diplômé de l'école royale militaire et auteur de l'ouvrage Les armées du Congo-Kinshasa. Il a mis en avant des problèmes de commandement et de loyauté qui sapent l'efficacité de l'armée RDC entretient. Voilà. Donc, Elie Kolbake, biso tozali na problème ya efficacité ya armée na biso. Po na nini tozali efficacité. Po na nini tozali efficacité. Eza mingi ba infiltration wana nde eza ko komisa biso faible. Parce que ba nzela nyonso eloko nyonso toko plan nyonso toko sala plan nyonso toko meka koloba et zali bongo contré par l'ennemi parce que l'ennemi le sait déjà. Malgré une trêve annoncée, les combats opposant les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 ont repris. Les routes autour de Goma, capitale du Nord Kivu, région située dans l'est de la République démocratique du Congo, sont régulièrement coupées par les forces du M23. Comment M23 peut causer force oyo yagozalaniti yazaï makasi kolekabiso? Ça c'est un problème. Voilà. Donc problème il y a infiltration photo lukato résoudre yango. Celle-ci se trouve désormais à une trentaine de kilomètres de Goma, toujours ville de plus en plus, de plus d'1 million d'habitants et tente de prendre le village de Sake. Baza toujours comme Mekakozaba soit village de Sake. S'ils y parviennent, donc ceux qui va meki kokokakozwa
Boksake, il couperait l'agglomération où sont réfugiés quelques 600 000 déplacés internes selon les mots de l'ambassadeur européen dans le pays, Jean-Marc Châtaignier, de sa principale route d'approvisionnement. Bon, Tomoraki bato ya ONU bakendeki basali pont ya ravitaillement pour na couper ça na Goma biloko ezali likamoko très important, mais communauté internationale toza toujours condamné bango parce que jusque là nano ba pesa condamnation ya sur na Rwanda te. Notre ami Emmanuel Macron ayakiawa eloko nini esalaki esalaki kaka nongo ti suka et comme agineti moi ko soit na mukeye na président Félix Antoine Tshisekedi parce que ozomona ke déjà tozana makanisi ne mote soko tolandi makamba Macron tango aleka ki na Gabon nenga solaki na Gabon avec douceur parce que kuna ba massa na bango Ali Bongo azali mwana bango batia na pouvoir tala Ali Bongo azali kobela zaki na état oyo akokai ko diriger mboka te mais batika ye a diriger mboka baleki na Congo Brazzaville kwa kuna baliaka pétrole na bango bazali tranquille na maramba pétrole. Les Français ont été parlés avec Sassou Nguesso na douceur. Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso n'a pas douceur bien sûr. Tant que comme na Congo et comme qui moi nungu bien que tout le monde qui Macron avec Fali Poupa n'a pas la topé la cité, mais ezalaki kaka peut-être pour la cola qui sait que Azali n'a besoin à cause de la pembe a peuple, mais cause de la pembe a peuple yango te peuple a lingi ne bino communauté internationale bango bato la communauté internationale Bakokako condamné Rwanda pe bazwa ba sanction contre Rwanda mais ba sanction contre Rwanda zwakate mais motuna na biso ali toujours pona nini biso tozali ebele 11 à 15 000 combattants mais toza kokoko battre Rwanda te technique yango ya nini arme yango nini bazana yango ya lourd ba arme lourde nini yango bango bazena yango oyo zai ko sala te biso to kokako beta bango te. Pourtant, à l'époque de Mobutu, on sait que il y avait 80 militaires, il y a DSP, Kota Kipe, Zalaki Nakatia, Kigali, Bakaraki Rwanda na moi, journée moko, Zalaki vraiment, Makambo na le Rwanda, Bango moko Barwande, Bayebi yango. Donc, l'élan, Ezali peut faisable dans nombreux tozali, ce tobito, Kota côté na Bango Toko Kota. Mais, peut-être, autorité na Bazeko Banga, bazwa ba sanction tozo sous ba sanction parce que to na ba embargo oyo ba longo la mais ba arma ngo peso pe tozo somba so pe tozo somba te to mona ki ba avion est-ce que ba avion ngo toza na droit ko beta masasi likolo et yebani attend ce qui m'inquiète. Donc en outre na jeune Afrique peut ba révéler que ba rebelle wana ba leki na offensive autour ya bamboka lokwa Kiroche na Chacha na bord ya la Kivu. De ce fait, la circulation de la route nationale menant au sud Kivu se trouve partiellement coupée. Voilà. Ce qui nazaraki na moyen relaxabino, mais la relaxabino en tout cas vraiment, ezali situation mongo donc Rwanda bazako yela kabiso pembe. On est frontière na pso na bango wana. Pembe na est ba yeba comité na côté à Goma pour balinga ba kota bo bakanga nini ali après ba osala masolo ti Bukavu mais en tout cas bazali toujours na difficulté ndena lobaka toujours nakumisaka mingi bande kona biso badna ya Kivu bato ya Kivu bazalaka toujours na moi résistance oyo esalaka ke ata balobi 600 000 déplacés mais 600 000 déplacés on a bayebi ke à 30 km de Tumbiali mais bazali kaka bavandi wana donc c'est tout un problème oyo gouvernement il faut akoka ko résoudre ba force à mission organisation à ONU basali pe boni pour la stabilisation bango bakei na donc en République démocratique du Congo, MONUSCO, et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, censée s'assurer du retrait du M23, des positions conquises ne prennent pas part au combat. Les Cameroun qui a EAC, au Congolais, basali ba marche, pe bato tout basali d'accord na yangote, ezali nini. Et assez qui pour occuper ma position au rebelle bagolo wakasi bazali ko participer à combattre alors rôle na bango zaini. Donc une des raisons où tokoka ko repousser bango te parce que litwali na bateau bazali na terrain au bakokata ko sala sabisote. Conclusion et alika ke bateau wana bakenda na bango totika la ko bunda na biso mo nde to banda ko bunda nango bandaka
ceux qui ont talé peu makambo ya ba EAC yango Uganda pe azalina ba soda na normalement il fallait baya siko na ba soda Uganda oyo Museveni asolo bake bangona Kagame Paul Kagame nana ni bazali ba soda bangonde bali ba président oyo bazali na ba armée oyo ya kitoko donc bino bozako ya kopesa ba soda na bino po baya kobondela biso molobi ke bango bazali na armée ya kitoko pour que bakoka ko sasa Congo mais peut-être lui quand il sera président de Congo pe ako betaka masasi na bamboka na bango wana parce que ba revanche au Congo et kozala peut-être na niveau moko ya makasi to yebi que na Afrique ba président wana ba pesa bango power ezala nango ka périodique donc Kagame azako ke na suka na ye kozala kaki o kakake a rozwa na ye kaka suka e ko sukila ye mabe voilà na ebisaki bino bato ambasu botinda bambasu côté batindaka kasi botika kotindela bandeko na bino bambasu boyebi tango na biboye elengi kolobani. Voilà chers amis, donc on s'est toujours posé la question de savoir, on est en train de se poser la question pourquoi tokoki ko repousser bangote, pourquoi TV5 montre comment expliquer les FRDC ne parviennent pas à endiguer l'avancée des rebelles. Pona nini toza kokoka ko stopper bangote. Alors, jusqu'à présent, la force spéciale de la communauté d'Afrique de l'Est ne se bat pas encore. L'EAC a déployé des troupes, mais celles-ci ont investi les zones qui étaient occupées par le M23, d'où le M23 s'est retiré. Donc, ils ont quand même la place où ils vont se retirer qui. Mais, si koyo, bavati bazo bundati. Si le M23 se retire, bah vandi wana. Mais côté stratégique ya nini ya li Goma boyebi yango bien toyebi yango bien ya li côté ya Goma soko bazui kaka Goma biba kake ba obeta na bango ba Bukavu wana facilement donc encore pe ba infiltrer bazaka na bango ebele soko tali bien makamba na Congo mboka nyonso pe koma nango déjà moi bousculer toki na zongo kuna pe basoda ebele toki na kwa mutu toujours ba makambo ba désordre ba yaka na banani zalaka kaka donc soko tali makambo ne ozosa donc mboka Congo ezali na nungu moko ya makasi. Alors que faire normalement pour éradiquer à cette situation? Pour nangai ezali que solution ezali na ba politiciens bangonde bazali base ya makambo na il faut ba yokana bazala elongo mais le problème mora ezalaka que M23 wana il faut ba repousser bango to repousser bayango bango te kino bako bima na mboka Congo. Et puis idée oyo ndeko na biso Yannick Mulonda pesaka ya kosala mur franchement ngai s'il faut que tout ça la mur na kosala be mur on a S mobimba banda wa tekuna ba Uganda nyonso na to kangi mur to sola te to vanda ou alors to zerati ba président wana ba Mukagame na banani na mwana ngwa ba kufa nde to zongisa banini en tout cas bande ko ba bolingo masolo ya kolbeza mingi te lelo to yaki pour la kotuna kaka motuna par rapport ya avancé il y a M23 comment M23 ont réussi à avancer, mais tous en kokoka ko repousser bangote. Voilà Masolo. Donc pendant longtemps, on a avancé l'excuse de l'embargo qui était en fait un faux embargo, car des armes ont toujours été achetées. Donc tous allez na ba tolobake oh tous allez na embargo mais ils ont un faux embargo parce que babi ba arme to bandaki na biso ko somba. Si ko pe to moni si bane la ba na bino boso ba laksi biso ba avion ba laksi biso ba biloko belé ba sombi mais tozo mona pe résultat ya biloko yangote. Donc voilà problème na biso ba na Congo yango wana tina nini nani a ko répondre na question ba ndeko ba bolingo. Bo tia ba commentaire na bino, aimez notre vidéo, partagez et s'abonner, voilà, dans un 500 anglais, na français, pour subscribe na chaîne na biso YouTube Rango TV. Ceux qui ont bêti Rango, ça na barre ya recherche ya YouTube okomona Rango ça Rango ezali R-A-N-G-O-T et puis ça c'est T-S-A-S-A. Voilà. Moi na moyombele lobi pote mingi na bay banso bakolanda. En tout cas, maçon spécial na taximan. Le nez taximan ya mboka Congo à Manchester. Et zali bongo malala puce. Et puis ça joue à tête. Voilà. Taximan veut dire motata musaka taxi. Oya private aya ipare bozanga ba taximan te. Bon, mbote na bato banso na bato private haya to pesi bino mbote mingi. Na kote wana tokozwa ndeko
Firmin Bondo spécialement pour Nayango. Bande Oba Bolingo nalikambo a communiqué, to pesibino communiqué, tozui nazui appelle lelo que cimetière ya ndekonabiso Kamulunge Simon et Silibongo ko Salema. Donc ouverture du cimetière ko Salama Bongo le 25 il y a mois de mars. Voilà, ça c'est le communiqué de Rango TV. Raphaël Ngomata, c'est votre présentateur. Tolobi Peto Sukisi, au revoir et à tantôt.